Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ok, bandeko nanga tokomi na plage, toza na kati ya Espagne, toye na Madrid, toye na mbala liboso koto ya plage, toza ya kotala na to visiter na plage yango ndenge ezali. Il s'agit ya kodondwa, toza kochile sikoyo na plage yango oyo. Omoni bino mo ndenge eza kitoko, omoni mama bizaloki tambola. Zaka raté qui vient à Deutschland. Au Vandi, ça fait 30 ans. Au déclaré ça raté, au bimaraté. Ils ont vendu à l'oka à congélateur. Après, si malango, ouais, on se fait pas les athées. Mais sans autant, la tambola boé. On va nous faire baïder. Net, il a zu baïder, belé l'amboka. Ils ont ma bien haut, tout le monde. Il faut que nous ça, on peine à Congo. Donc c'est ça, c'est notre vie à suivre. Maman besoin d'apprendre à aider awa. Pour que les cas comme ça musala na biso auberge na biso eza na matoni na Irebu A37. Biso pe to lali na banda ko ka ya batu ba auberge a batu. Na banda ko ya ba Airbnb. Ngape maman besoin ko lingo lukanga. Ko rejoindre na Airbnb. Kuna ndio kufuta en ligne. Ah, kufuta en ligne kuna. Donc, vous allez réservation na kuna Airbnb. Les appartements là, il y a matongi na Irebu A37. Si ko lingo lukanga yi. Komela ngata message awa so za besoin que le Congo, biso za appartement à ko lisa na Congo. À partir ya mboka o na ye na prendre et parce que je te bakisa kama yele. Peut-être bakisa kama yele quoi. En tout cas, beaucoup de gens les attaques que vendre en Allemagne, vendre en Allemagne, tout ça, on va aussi avoir un téléphone, tout ça là, va dire, non, le but doit avancer. Merci. Ah, ich habe gar nicht gefilmt. Okay, nochmal, zeig mal die Brille, die du geholt hast. Hier, 6 Euro. 6 Euro. Ja, cool. Und hier sind wir am 8. Heißt das wirklich so? Okay. Wo ist Jordi? Der andere ist da. Woman mai ni gezo ya. Woman mai ni gezelen. Mama na dit ya suka paradis. Voilà, c'est que je voulais. Waouh. Bomoni bato. Bomoni mai ni gezo la. Bomoni mai. Bomoni mai. Voilà ma fille, ça m'aide beaucoup. Un petit bateau, il a pas mal de choses. On va se placer, c'est un petit jeu. On n'a pas de l'Espagne, on a tout. On a des tas de bateaux, on a tout là. Ouais, ça a ma tête. On va tout de moi, on va y voir. Bonjour la classe. On appelle ta solo. La vacance de l'école. Elle est Espagne. Tu vois que Congo qui va aller Espagne. Vacances. Tout ça au travail au fait. Merci à moi au bien la petite. Donc là on a l'attaque mayo, on a dit qu'il y a pas bon mais aujourd'hui on dirait dans le travail était. Et que l'eau vient de la manger. Le bon moi là. Sieht er uns nicht? Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht.
na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia, place na biso ya détente. Toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati. Mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur. Tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi. Botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya koumela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou asololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo, appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-âge. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado, yo ozana na poto. Contactez Mama Bijou na numéro 1.